nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala info lingala ya mardi 24 octobre 2023 yango e bandi mbote na bino bisikani ostubozwa mina lombango tofongoli basangola biso na ngambo ya Assemblée nationale pour ngotasa bino ndenge ba honorable député bazalaki na plénière moko marathon lundi 23 octobre et pas wapi ba examinaki proposition ya loi sur la formation professionnelle et le tribunal des commerces héritier mapindemi apesi bino ba détail non oza chapeau ali ba député nationaux ba examinaki ba proposition ya loi oyo ezali kolobela formation professionnelle pe ba tribunal ya commerce na plénière marathon oyo esalemaki mokolo ya lundi 23 octobre 2023 na hémicycle ya palais du peuple et pas wapi ba député nationaux na bokambeme ya Christophe Mbosonko Diampwanga président ya Assemblée nationale ba examinaki le sur 3 propositions ya loi mingi penza proposition organique ou ezali ko modifier pe ko compléter loi organique ya le 10 octobre 2006 ezali kolobela ba statut ba magistrat ba proposition ou ezali kolobela pe création pe organisation elongo na fonctionnement ya ba tribunaux de commerce pe proposition ya loi oyo ezali kotala ba principes fondamentaux oyo ezali kolobela formation professionnelle pour na oyo etali proposition ya loi ezali ko compléter numéro 002/2001 ya le 3 juillet 2001 ezali kolobela création organisation pe fonctionnement ba tribunaux de commerce député Augustin Kalonji président ya commission PAJ yende a présenté qui synthèse pour naye ezali bongo eleki ba décennie oyo après application ya loi numéro 002/2001 ya le 3 juillet 2001 ezali kolobela ba tribunaux ya commerce na RDC ezali ko relever que ba faiblesse ebele ezali ba question spécifique ya célérité statut ya ba juge consulaire pe compétence loi oyo ezali ko répondre à une exigence ya célérité pour être règlement ba différents commerciaux oyo ezali ko souffrir mingi na ko komisa molai pe remise ya ba délai moko ya molai ya procédure natina wana esengeli ba kotisa ordre juridique interne ba acte nyonso uniforme en général pe acte uniforme ya le 10 avril 1998 oyo ezali kolobela organisation ya procédure simplifiée pe recouvrement ya ba voie exécution en particulier pe ezali kotalisa nécessité ya mobeko oyo ezala compléter na article 48 oyo ezali ko compter 23 articles et subir ba modification ya ndenge na ndenge batalisaki pona ba modification esengeli ko retenir mingi réduction ya délai ya procédure pe makambo ya ndenge na ngambo na ye ba député ya ndenge na ndenge ba pesaki pe ba point de vue na bango pona oyo etali formation professionnelle nyonso elekaki kitoko batalisi vraiment que formation professionnelle ezali processus ya transformation qualitative ya société oyo ezali clé pour le développement durable na mboka boye commission PAJ ba pesaki ye 48 heures pour na converser ba amendement pe lecture ya malonga ya mususu ya mibale ekosalema oyo chambre basse asali mususu ekosalema na chambre haute proposition ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi organique le 10 octobre 2006 ezali kolobela statut ya magistrat yango etindamaki sans débat na commission PAJ pour na toilettage. Le mardi sous plénière ezalaki ba député ba examinaki pe ba adoptaki rapport ya Ecofin pour na projet ya loi de finances exercice 2024 ba détail ya élément oyo bokozwa yango na basangola biso ezali koya toko ba basangola biso kaka na ngambo ya chambre basse plutôt ya parlement pour na kotesa bino ndenge ba député provinciaux ya ville ya Kinshasa bakutanaki lundi 23 octobre na président ya Assemblée nationale Christophe Mboso pour na kosenga arbitrage naie par rapport ya crise oyo ezali na institution na bango encore une fois de plus héritier mapindemi.
Ba député provinciaux ya Kinshasa bazali ko solliciter ba bons offices ya président Mbosso pour na règlement ya conflit na APK. Ba eli provinciaux ya ville ya Kinshasa ba kendaki kokutana na Christophe Mbosso Nkodempwanga oyo azali président ya chambre basse ya parlement na qualité na ye ya numéro 1 pe azali bongo président ya présidium ya union sacrée. Ba eli oyo bayaki pona ko exposer ye ba tenant pe ba aboutissant ya crise oyo ezwami to pe climat moko ya mabe oyo ezwami na assemblée provinciale ya Kinshasa pona Jean Ngoy oyo alobaki na kombo ya délégation ya conflit na assemblée provinciale ya Kinshasa alobi ezali affaire ya mégestion ezali ko opposer ba député provinciaux na bureau ya APK na raison wana bango bavotaki résolution ya mise en accusation ya président Godem Poipe Kester Papi Epiana bakinois bazali koyeba te eloko nini ezali koleka na assemblée provinciale ya Kinshasa kasi bato bakoyi kokanisaka conflit oyo na assemblée provinciale ezali bongo conflit entre exécutif provincial na assemblée provinciale kasi ezali bongo te conflit oyo ezali bongo koopose ba député elongo na bureau na bango ya APK ezali affaire ya mégestion majorité ya ba député bavotaki résolution pona kotia na accusation ordonnateur principal ancien président Godem Poi pe ordonnateur délégué oyo ezali bongo ancien questeur Papi Mpiana affaire oyo esengelaki ekende na justice po bayeba na kotala yango malamu kasi motion d'échéance esalemaki nanu te mise en accusation pe yango ezalaki bongo kobongisama décision ya déchéance ya deux membres ya bureau ya assemblée provinciale pona baeli provinciaux balobi résolution ezali te nanu kasi mise en accusation na bango ezali VPM Peter Kazadi oyo azali kotala intérieur ye a décidaki ko suspendre ba activité na APK kasi ezali moment moko mabe pamba te esengeli batale la session budgétaire donc ba eli provinciaux ya Kinshasa bazali ko expliquer te ndenge nini décision oyo ezwami po ete justice ya mboka na biso ekomi vraiment instrumentalisé ba eli provinciaux ba tourner epai ya ba dignitaire minene ya mboka na premier lieu bazali koye kokutana na président ya assemblée nationale oyo azali membre ya présidium ya union sacrée pamba te ba député nyonso ya ville ya Kinshasa bazali pe ba membre ya union sacrée boye ba député provinciaux ya Kinshasa bazali kozela epai ya patriarche Mbosso Nkodempwanga résultat moko ya malamu pe bazali kotalela chef de l'état oyo azali garant ya bon fonctionnement ya ba institution ayeba na kotala makambo yango pamba te kala mingi te tozali kokende na ba élection ekoki kozala malamu te mpona ba élu ya Kinshasa. Reporter ya Info Lingala bakutanaki na secrétaire général autre vision du Congo maître Magloire Kasongo oyo apesi makanisi na ye par rapport ya ba propos ya ancien président ya Seni Corneille Nanga bolanda ye azana micro ya Micho Olenga Kunga pe Igor Ntingi parce que azali oyo peuple a réclamé kaye pour na azala candidat et puis peuple oyo a réclamé kaye azala candidat ye mutu ayeba ye pour porter na magistrature suprême a voté pour le président Félix, il y a un président Félix, à président de la République démocratique du Congo. Donc il n'y a jamais eu un arrangement. S'il y a un arrangement, nous pensons bien qu'il y a un arrangement. Oui, Salamaka, dans le cadre de la coalition, FCC cache pour gouverner Moka. Alors on a un distrait. Et en plus de ça, pourquoi même si il y avait un arrangement, dans le moment où cet arrangement-là, ça va nous apporter quoi? Parce que nous cherchons les meilleurs pour gagner l'élection Oizogoya. L'élection Oizogoya est organisée, la Mikolomizali Koya. Au moment où nous sommes la vérité, on veut accepter que non, au moment où on va détruire quand il y a gagné l'élection. Mais tant que nous allons à l'Okuta, Oyo peuple a dit que non, Oyo Yazolo Beza Molokuta, Tokobanga et Lokonini. Et surtout que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a démontré de quoi il est capable. À convaincre que Azali est un président très compétent, Azali Poilou, moi n'attends mouké aye azongi Simboka Congo comme un État respectable et respecté sur le plan mondial. Bon, d'abord on a quoi à saluer on a Agobanga nani, ataba le bibi le bol mais c'est gênant quand même comme on a montré quoi nanga mukolo, alors on va le kuta na la télévision, et ça anormal. Et bon, que non, comme Azaki déjà tellement qu'il a l'intention de nuire, à créer un parti politique, on dit que comme le vagabond politique, Azoluka, à ça la ligne, à Ebeloka, à la tête,
Mais or, il a été à la CENI, il a travaillé là-bas, il pouvait y rester dignement. Mitiana comme expert international, comme superviseur d'élection chez les pas mondiaux, il pouvait s'investir pour être ça. Mais c'est dommage que Aluka a comme un semeur de troubles pour créer une polémique dans le Alukuta, c'est dommage. Et je pense que ce que vous avez dit, président à CENI, structure respectable, il faut aux la éthique, il faut aux la moralité irréprochable. Mais alors, ce que nous avons tenté de faire, je pense que ça relève seulement d'un envoûtement après la publication des résultats. Honorable Florent Lebemoupi à Salaki de Santumoko samedi 21 octobre kuna na bandal pona kosolo la babas na ekaka le même samedi wana alonsa qui peut salon moko spécial kuna na commune ya Kalamu particulièrement na Yolo Nathalie Kaila domi bendelo ngwanza bazaki sima na compte ya Info Lingala. Kozala na terrain a mesana kozala pembeni ya belecteur na ye koyoka bango ye nani l'homme du peuple mur ya lamentation ya funa honorable Lebemoupi ya Florent l'homme aux actions week-end moko très chargé akutanaki na base na ye ya commune ya Bandalungwa wapi pai asololaki na bango na o etali 3 points c'est-à-dire explication ya constitution ya mboka moto na moto mosala na ye nini pour confusion ezalaka mingi. Honorable Lebemoupi alobelaki population lisusu na likambo etali maponami ndenge nini kosala choix ya malamu mur ya lamentation ya funa papa malamu. Honorable Lebemoupi apesi bango adresse na ye ya sika oyo azali bongo sikoyo na regroupement code et pas wapi azali ko occuper poste ya coordonnateur AI. Très flatté na message na ye bana Bandalungwa balobi. Honorable Lebe amarkanga ba papa na biso bakufaka ya kala na commune na ye atika mbule belé mais ayaka matanga assistant biso matanga na commune ya Bandal en tout cas ba circonstances belé surtout komele le 8 mars ba maman akitara na commune ya Bandal ye moko pe mur ya lamentation ya funa honorable Lebemoupi abakisaki boye na kotala bango pendant les vacances na joki tante bien na sali ba tour na ba école ya Bandal kotala situation ba école mais na temps sur na population on a vraiment capitale bénédiction ba pona mezali goya ce to poni mabe conséquence ya ngona to ngolela parlement to votaki ba député votaki tout part du choix ya voter biso na mikoya donc ya on a ko attirer attention na bango ba voter malamu. Na batongo ya samedi 21 octobre honorable Lebemoupi azalaki na salongo spécial wapi pai bana ya commune ya Kalamu particulièrement ya Yolo Sud bamonaki komona molobeli na bango elongo na ye kosala salongo bakota ebele basala eloko te bien mama basala eloko te kaka maloba na malobelo moko sala mezate mais pona papa Lebe na biso tozana kondima eta kosala musala penza pinze kozonga loka pinzi ya kala papa Lebe nzamba pambola ye tala ko ya lui pona kozwa bato na misala eze esengo kitoko eza malamu mingi. En tout cas koba na terrain honorable Lebemoupi pongi abosana yango pona ba électeur na ye. Honorable Kajos Kasindi Mafolo Joseph Elia Kisenso a pesaki don ya batol na école Matundu Bota kuna na commune ya Kisenso héritier mapindemi apesi mino ba détail. Biki rouge ya commune ya Kisenso honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph akitaki mikololeki na école babengi bongo Matundu Bota tango ayokaki baye na badoléance ya kozanga batol pona ba nouveau bâtiment oyo bazali kotonga. Biki rouge ya commune ya Kisenso honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph akitaki ye moko en personne population ya nzinga lokola bamona kaye lokola sauveur na bango bayaki mbala moko koyamba ye botala bino moko ndenge basimprovisaki ambiance ezalaki totale.
Nambala moko honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph Biki Rouge ya Kisenso Soso ya Mboka akotaki na salle de classe epai wapi bana basangana ki pe ba responsable elongo na ba enseignant na bango pona kopesa ba doléance epai ya Kajos Kasinzi Mafolo Joseph yemoko pe azwaki maloba pona kopesa mateya pe kotalisa ba enseignant elongo na ba élève esengeli ba se comporter malamu pambate éducation ezali cheval de bataille ya chef de l'État. Après la conversation nyonso Kajos Kasinzi Mafolo Joseph Biki Rouge a présenté ki bango don ya batol oyo amemeli bango pe esengo ezalaki makasi na ngambu ya ba enseignant. Bon, comment on a banzela na tongi ba social pour la sécurité na sali ba dig na 17 mai a na ngomba la rivière Bosimba kena sima ya kopesa don oyo honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph a salaki visite guidée na quelques salles de classe pour na kotala ndenge nini enseignement ezali kopesama na école Matundu Bota boye population nyonso ya nzinga basalaki vraiment na esengo makasi. Biki Rouge ya commune ya Kisenso ezali honorable Kajos Kasinzi Mafolo Joseph oyo bazali kobenga soso ya mboka toujours pene ya population école Matundu Bota basepeli na don ya batol pour na ba nouveau bâtiment oyo bazali kotonga balobi merci mingi honorable Kajos ozali vraiment Biki Rouge. Avant Loulou, il y a adhésion massive, il y a association, la fondation Victor Bosoku, il y a week-end, et l'équipe Yemoko Victor Bosoku à Solo, là qui plutôt à Yambaki, baron à siège, il y a fondation, naye o ezami bongo, kuna na binza, pigeon, et dit imba de Michael Bristo, to ba pesibino ba précision. Mbula ya adhésion eza ko continuer ko beta na kiti ya fondation Victor Bosoku ya yemoko le leader incontestable la machine d'attraction week-end l'équisiege ya fondation na binza pigeon ezalaki en ébullition na ndenge ya dégâts po zamba ya ba différentes associations oyo bautaki bipai na bipai bayaki kosala adhésion na bango na kati ya fondation qui a dit que ba adhésion esila wadi Yemoko le jeune leader Victor Bosoku ayambaki bango kutu ezalaki kaka échantillon oyo azalaki koyamba pour cérémonie officielle ya adhésion massive yangwe kosalema na association oyo nyonso mikolo ezali koya to Bosoku apesaki bango ba orientation oyo esengeli bosimba pe boyeba ke ba action nyonso ya fondation na ye eza kaka na ligne droite ya ko soutenir vision ya chef de l'état tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na o etali social kutu pona yango bo pousse na bino kutu te po fondation Victor Bosoku moyen ya kotanga ba action sociale te po ezande etuluku neti mbuma ya bazelu na kati ya désert baka eza ebele lokola soutien na scolarité ya bano baboti bazanga makoki baka ya maladie assistance na bato bazwi makama to pe bazwi ba accident bato bakufeli to bato baza ba sans abri pe bongo na bongo Victor Bosoku. D'abord association la biso fondation Victor Bosoku eza basé pour na ba œuvre philanthropique ya liboso ezali nano eza plus important ezali social. Pour préparer fondation Victor Bosoku eza bongo à travers sur le plan international mais toujours préparer d'abord to vendre sa base sur le plan national. Des gens là-bas Congo, Bandundu, Maïndombe déjà bato baza déjà prêt nazo placer ba chef d'antenne na ba fédéraux et torokene légèrement ti torokanga les quatre coins il y a RDC. Bosimba que parmi les associations Oyoyaki, tellement Fondation Victor Bosoku international veut dire kota association bababa yango pe yaki bango na ba association misusu ba talisaki Victor Bosoku ba doléance na bango boye lokola zalaka loboko pete papa social a bambola ki bango nyoso ba enveloppe ya kilo kasi pona ba association misusu o etikali oyo bozana no libanda boya kakanabino deja na kati ya liziba ya Bethesda Fondation Victor Bosoku ba porte za kofongwama. Bavol ya Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et bandi à travers Airbus A320. Boye bake premier vol et Salema Kiki Tokokuna na aéroport ya Gemena. 15h50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomona ki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant un mema bango pour ba saluer ba chef coutumier ya
ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo babundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication pour nous avoir écouté. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena. Population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ouest. Na quartier Bikanga la commune ya Kisenso elenge moko ya mobali akufaki na susiato ya la police ya population esilikaki makasi pe la mbala moko babukaki susiato ba dégâts ezalaki vraiment ebele héritier mapindemi Nathalie Kala Kapenda. Klima moko ya mabe erenyaki na commune ya Kisenso mingi penza na quartier Bikanga epai wapi botala société oyo babengi Dimbanzadi yango ezalaki pillé epai ya population bazalaki na kanda ya makasi batalisi elenge oyo bomoni alali akufi famille na ye bazali kolela ndenge kaka bilili ezali kolakisa selon histoire balobi babelelaki moyibi to kuluna nzokande azana ye kuluna te kasi azana mwa problème mental na mbala moko population abetaki ye pe ba policier ba récupéraki ye batie na société bongo na sima ya tango ye akufaki. L'État beta mutine tina fois boma moto. L'État tina fois boma moto. L'État waza mutakimia na pays. Tina uniforme l'État beti abomi sans kefe abeti mutanda kwa yibite plaignant azate abakuna bazoke liba bazoka na bamote. Baba libi bazoke liba bazala kiasese bango na bamote. Mwana waza mwana ndaku azane mulibite ngaza bamane na teka la wente. Ba membre ya famille na ye pe bakomaki sur le lieu pona ko constater liwa ya ndeko na bango to banzike population bakoki kosala ka justice bango mon côté ata moto babeleli moyibi to pe kuluna esengeli komema likambo na l'état po l'état nde akata makambo olie ko beta moto pe ko komisa yeti na niveau oyo. Bikanga la commune ya Kisenso epai wapi parking ya mituka ya Congo Central ezwami bondi bela biso vraiment de pomoko ya makasi ya masanga ezwami bongo kuna ezali bongo masanga ya Nsamba bola na reportage oyo info lingala asaleli bino na commentaire ya Héritier Mapine. Quartier Bikanga ndenge bino moko bozali komona awa toza na parking mingi penza na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi mituka eutaka province ya Congo Central ebele eyaka awa botala bino moko ekoma vraiment nganda ya Nsamba masanga babengi Nsamba etekamaka awa na ndenge ya kosakana te lokola mingi ba ressortissant ya Congo Central bakomaka awa kaka yango na yango bateki bazali kosala affaire moko ya makasi basombi pe bazali kosepela na micro ya info lingala bapesi ba témoignage ndenge nini ba consomaka pe batekaka Nsamba awa na quartier Bikanga na
commune ya Kisenso epai ya bato bazali kouta na province ya Congo Central pe bakinois oyo basepelaka komela masanga yango babengi nsamba. Nasi ngai soki supposons na timina mine eloko oyo nsamba oyo babengi masanga oyo babengi nsamba parce que eza naturel nabandaki na whisky mais nayo konstate na whisky ezokoma biso bagene ndenge ni mama biso nde toza boye neti biso tomelaka masanga mosu te whisky namelaka te biere namelaka te sikre namelaka te namelaka mingi kaka nsamba kaka donc masanga nanga mokie eza kaka nzamba na mai esili yanweli nzamba po yanweli nzamba ifetitina no tala nzamba mama nzambe Pona deve loterie ya mbula oyo esika eza se moko na ba extension nyonso ya cyber Eric oyo zwambi na ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaila apesi bino ba précision. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye Menini boye okoyisa ngai malembe teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes pe na ba province to pe na Brazzaville yeba yango ke masolo ya développerie édition 2025 ici est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa esi ya Pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Koko Yaya Pembo continue masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya bagence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambesa te na $5 ya poma par personne papa maman mema famille na yo mobimba mpona kotonte chance yo mpe bamenga yo kanyon awa condition eza te awa na bagence de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité pe traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali ba professionnel okanisi esili lufunuti na bagence Eric Travel prise en charge peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve na compète de loterie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale la maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza Ipen en face ya entrée principale ya église de la Porte na commune ya Liberté doswami na avenue 11e rue numéro 119 quartier industriel référence CFR na Kitamba magasin avenue Kasavubu numéro 3 na quartier de l'Ipak na commune ya Ngaliema référence rond-point Kitamba magasin aussi Katena supermarché Facebook bongo na commune ya Masina na Tchangu ozwami sur boulevard Lumumba numéro 38 quartier sans fil na commune ya Masina référence entrée Kimuta Oza Mobimba. Eloni na sila kate info lingala ya mardi 24 octobre 2023 yango ekomi na suke peuple nazalaki na sango makasi ya ko présenter bino yango boyeba ke la sima caméra tozaki bongo na Igor Tingi édition simamaki na Nathalie Kaila kapenda journal ezaki monté et pas ya Christian Kiangebe ni supervisé et pas ya héritier Mapinde mpe coordonné par Stéphane Skande Bandeko. Boti kala malamu, au revoir. CAA
ata ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo